Ya Lulu. Razoakan. Tapoy naman. Kamat naman. Dalawa bien. Mimi siya kahit ba? Nabili? Wana morgue. Nanu te. Okay.
Hello? Okay.
Maître, tu m'as marqué, c'est ça, dans monté. Ah, tu as gagné la vérité, parce que tu es là. Ah, vraiment. C'est la deuxième chaîne de là. On dit que le bateau sombre, et sur la place, on attend que la clôture va pousser. Mbote na biso banso abanza mutu nyonso kati na esika ayebi ete Nzambe azali. Soki toyebi ete Nzambe azali na mokanda ya Lamentation chapitre 3 verset 37 ekomi ete nani akoki koloba ete likambo eya mpe yango esalama soki Nzambe apesi nzela te. Nzambe apesi nzela ete papa na biso Kalombo lelo ezala mokolo ya suka mpona ye yango tokotani kati na esika tozali kobondisa libota mpe baye nyonso batikali po te batieliki epa na Nzambe mpe koyeba ete liwa ezali nzela ya moto nyonso oyo tokoki na kosala sika banso tokosambela kokumisa Nzambe mpona oyo asali kati na libota ye moto apesaki mpe lelo azwi lokumu ekoka na kozonga epai na ye tokangi miso mpona kosambela Nzambe na lola Nzambe mokokisi na bilaka moko te akoki na koloba ete likambo esalama
mpe yango esalama soki opesi nzela te. Lelo ezali mokolo oyo desidaki mpona kosala oyo osali. Tika ete lokumu masanzoli ezonga epai na yo. Totiki libota mpe baye nyonso batikali na nsima na maboko na yo, oyeba kobatela mpe kosunga moko na moko. Bozongi na biso totiki yango na maboko na yo, Papa na Lola, kati na kombo na Yesu Kristo bansi tolobi amen. Ok. C'est ma frère. Fale. ebele batika na nsima.